mutabomi bazwa ki photo na ye nde baken selon explication ya mama Diana ndenge yaki ko yebisa mama Serambo na vision baboma ki bazwi photo na ye nde babomi à partir ya photo et mutu yango basaki ba problème na bango déjà za mwana mwasi artiste et comédien donc le reste de makamusu ngana lobby parce que Diana a besoin de vérité à liwana ye eyebana parce que batu musu ba ba makambe belé mais muto abomi aza en Afrique te muto abomi aza artiste et comédien aza mwana mwasi mais yé na monaki ya bimelinga tezalaki vision o na monaki anamonya telemi musika nanga telemi azolela tant azolela na ebisi o ndeko Diana na bandu siko sola na wana na vision tant na lali na ebisi pousa na pembeni nanga yaka kototo solola ayebisi nga moyena pousa na pembeni na yo ezate donc nazomona moto ezopela na kati ya esika ba comédie bazalaki nazomona lokwa na stade na biso stade des martyrs mais ba comédie bazalaki belé na kati nazomona moto ezopela esika bango bazalaki vision o nzamba talisaki nga na butu avant na mona ndeko Diana na 15h wana bi ngai maladi ona kufi nango mutabominga aza ana kati Afrique te mutabominga aza libanda ya mboka et puis tangu nakoyaki namonaki ndeke moko aigle ndeke abandai koya epana ngai azoya mbangu na musika azo éviter tango azoya komi 0 mètre na ngai nde nayaki komona na 0 mètre ya ndeke wana baye kobeta ngai nzete na mutu bato bazalaki wana tango ndeko na biso Diana akoyaki akriaki akriye akoyi tango akoyi baye kokende na ye na hôpital bisika o bakendeki na hôpital balandaki ye lisusu kuna balandaki ye lisusu kuna mo bataki pe ezalaki na mutu oyo abandaki kozala na ye na kati hôpital ayebisinga lobi nazana makambo ebele me moyena loba makambo mususu ezate pongonga nanga eza mukie yango na ye kopesa okaka message o na pesio e mutu abominga aza awa na Afrique te aza libanda ya mboka pe eza artiste et comédien na ndeko moko ya mwasi nde mutu abomie mais mutu yango aza awa na Afrique te mais ya kolobela ngo boete mais soki famille na ye tokutani to sololi na koyebisa bango makambo nini oya lobi na makambo musu eza ya kati ya famille tokolo bango awa na télé te. Comment expliquer que yo mona ka bat bakufa Papa Chic na lingi na bandeli soso yango lelo na bandeko ta musumba liboso balanda biso nzambe tangu mama Serambo ya kufaki azongisinga na mokili ayebisaki nga Serambo yo na tie grâce topé don kati na yo médium ils ont signifié ma bé bon comme soudé Papa Chic ngai eza médium eza kindoki te médium eza kisite eza manji moko te bala kisanga sika balobi ke médium eza kindoki te eza kisite eza manji te eza oyo don oyo nzamba te kati nanga ka ndenga yebisinga siara na tie don ya guérison kati na yo obondela pona batu ba obika donc yebisinga ko zongo yo zongi na mokina tinde ko salelanga obondela pona batu ba obika opesa batu na pesi na tie don ya prophétie kati na yo pe na tie don ya guérison et na tie don kati na yo ya ko solola na batu o ba Beaucoup de sales histoires, car les mogos ont la dalle dessous. En manque de car je roule un joint de bulle. Poto gère pas sa bouche quand il est sous. Des sons de que font mes tous benda. Dolbendo, gère les vaches à Brenda. Dolviano, opère en 4 pépins. Le pépon, les cartouches s'emballent ce soir. C'est le festin. Mentalité à la frappe, déchirer le cœur des peuples, libérer mes frères au placard. Aime trop la caille qui ne peut pas se ranger. Pour les frérots toujours impliqués, c'est plus le sang tout court, c'est le sang de la veine. Sous sa coche gogo, lunettes Versace. Les histoires de quartier ça fait que ralentir. Des drames, des larmes, des douleurs. Et quand tous les feux sont verts, ils sont prêts à tout même toucher ton âme. Ils ont oublié de vie si tu veux que je leur donne ma confiance. Pour compenser mes prises de risque, j'ai des doigts. Skipper s'est fait péter, la loi de la rue respecte la loi. Alléluia, alléluia. 5 mais dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a alcancé le couleur du salaire. Des larmes, des douleurs. Oh, ah, j'ai dit des douleurs. Oh, ah,
perguise. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamia c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Vous avez belé beaucoup de Biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bandeko balandi, merci mingi na confiance na chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Merci mingi na Elias Eli, autrement appelé Eli, hier on a la prise de vue et puis du côté réalisation, à toi assumer yango. Merci pe na Dinish Mosolo pour la réalisation qui toko. Merci na batutu balingaka chez Biso Télévision, merci à tous nos abonnés. Merci na batutu ba sponsorisaka chez Biso Télévision, mais sponsor na Biso Jésus-Christ, merci na ndengo ko sara neto yokanaki na yo nzambe. Merci à Lydie Moukadi, merci à Émilie Maïnga depuis Canada, na ONG na ye Vida, Oyo Eko Sungaba Orphelin, à Salipé, Topéazu Initiative Kitoko, spécial Sunga Orphelin pour fêter na décembre Kitoko. Alors, Moutounio Salingi a soutenir les orphelins, les femmes veillards. Benga, maman Émilie, pour être contribuer na $1 na yo seulement. Bande ko balandi lelo to ye na maman Siara Mboyo aye kolobela biso message concernant maman Diana Oyo atika biso l'autre fois et luki buzz na internet ba te belé ba kolobela yango kasi maman Siara memeli biso message Oyo amoni par rapport ya liwa ya maman na biso Diana. Alors on a reçu na biso tous à la vraiment scotché parce que maman Siara Mboyo koloba awa qui t'a assez bougé. Maman Siara na pression mbote. Mbote papa Chic Moukadi mbote pe na bandeko nyonso o bazuli baku ya kolanda biso na ngonga oyo. Nzamba pambula bino ya moto bande émission na biso kaka ndenge to mesana to kumisa nzambe oyo ndimi kokuta nsangana na mokolo ya lelo. Éternel Dieu tout puissant, to pesio merci papa poza mala mingi te recommander émission oyo entre tes mains. Maïnyonso auto koloba na kati ya émission oyo tika ite molimo santu na yo a diriger biso ya kamba biso. Puissance nyonso oyo ezali ya yo te ezala mosika na biso dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tolobi bongo, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci maman Siara, message ni au mille peuple de Dieu pour na maman Diana. Merci Makila. beaucoup. Na pesi mes condoléances na famille Mobimba. Ya maman na biso artiste na biso comédien Diana Makila oya ute kotika biso mikole uti koleka nzambe a protéger bana na ye oya tiki protection divine na ye za likolo bana wana bakola malamu biso pe bandeko totikali tozo atan ya ko contrôler bango tozo atan ya kolandela bana ya ndeko na biso na pesi pe mes condoléances na ba artiste comédien nyonso ya mboka Congo RDC na o bazali banda ya mboka. Mes condoléances na bino na zalaki kolanda pe mama Diana mwa mingi na monika façon de jouaka na banda sepela même na katanda ba vidéo na ye to pe ba film na to banda kolanda yango mais tant on a yoka sangwa liwa na ye papa Chic en tout cas ça la nga passé ils allaient écouter na banda prier je crois ba 1h nazo prier ba 0h40 tant on a yoka téléphone na nge vibrer na moni message ya chez biso ekoti na tali bona moni papa Chic ozalaki na morgue ya Saint-Joseph en direct na bandi oh ndeko akufa salenga vraiment passé na mitungisi ne band bi bazana ndako na bio na moni artiste comédien na biso akufi na ndo linga bando jouer mix bando beta liso na ndako esili tellement nazalaki na ngana kati ya prière na bando prier tant to comme journée na ngonga bi esalinga liwande ko esalinga dans na lat na oka pena moni mutu so bo mesani na ye papa Chic esala moi passe moko boye siko ye pena passe ni na lata ki on dirait to monana on dirait donc on dirait pena que passe wana ezalaki tant on a ko fanda na zaki na prière mon na zaki na bandeko mon ndako to bando prier na bango a jeune prière tant to komi 15h na si bango non to prier to e ko pema ba 15h wana il fallait ki to fongola jeune po esalaki to zaki demi journée tant aussi si ko bondela na bango na koti na chambre na lali ngamo na bande ko mili benga bia ndeko Diana ko yopesa message te vraiment na bande prier tant on okika na butu na tant akufi na prier ki pe na butu pourtant on a si ko prier
na ko mona on a bando na zo ki soutain ko prier pour na épée na bandi ko prier ba 15h wana na ko la na esi bana ba ka bino bosa na bino ti nga na koti na ki ola la mo muke mutu ebeta nga lom na lali bien te na koti ton na lali ba 15h wana ezaki le 8 le autre le 10 na ko la na ko mona ndeko Diana na vision nde to mona ke mutabimeli mama Serambo ya ko pesa message mais ye na mona ki abimeli nga tezala ki vision o na mona ki na mona telemi musika na nga telemi azolela ton azolela na ebisi o ndeko Diana na bandu siko ko sola na wana na vision ton na lali na ebisi pusa na pembeni na nga yaka ko to solola ayebisi nga moyena pusa na pembeni na yo ezati nga lobi poko ko ki ko pusa na pembeni na nga te pusa na awa yaka to solola abi moyena pusa na pembeni na yo ezati ngai nde nazabu na bandisko ko betela ngai makamba bi ayebisi nga lobi naza na makambu ebele o nakoki ko yebisa yo me moyena pusa na pembeni na yo to solola ezati nga na ebisi poko ozokoka ko pusa pembeni na ngati alobi te moyena pusa pembeni no ezate me na lingi na pesa o message oyo oyebisa na bato o nyonso bandai kolanda ngai pe bato o balingai ngai et na kati ya prière wana tango déjà na butu wana na okaki ke ndeko Diana kufi na zoki na binzambe pourquoi matanga ezokoma na ba comédie na bandai ko bondela tango nazo bondela nzambe ko talisanga na butu wana ke yebisa ba comédie na biso nyonso. Donc nazomona moto ezopela na kati ya esika ba comédie bazalaki nazomona lokwa na stade na biso stade des martyrs mais ba comédie bazalaki belé na kati nazomona moto ezopela esika bango bazalaki vision o nzamba talisaki nga na butu avant na mona ndeko Diana na 15h wana na moni bongo na bandi pe suko prier ayeko tant na eko lala esiko ba 15h wana nde na moni bandi ko yebisanga lobi ngai maladi ona kufi nango mutabominga za ana kati Afrique te mutabominga aza libanda ya mboka et puis tangu na koyaki na monaki ndeke moko aigle ndeke abandai ko ya epana ngai azoya mbangu na musika azo éviter tangu azoya komi 0 mètre na ngai nde na yaki ko mona na 0 mètre ya ndeke wana baye ko beta ngai nzete na mutu et tangu na moni nzete soki bato bazalaki wana tangu ndeko na biso Diana akoyaki akriaki akrier akoyi tango akoyi baye ko kende na ye na hôpital bisika o bakende kine na hôpital balandaki ye lisusu kuna balandaki ye lisusu kuna mo bataki pe ezalaki na muntu oyo abandaki kozala na ye na kati hôpital nde siko aye ko yebisanga lobi naza na makambo koloba ebele mais moyena loba ezate parce que alo atangaki même kombo ya muntu oyo abomi mais tokoki koloba ngote ayebisinga lobi ndenge na zabwe moyena zwa na pusa na pembe na yo ezalite mais il faut bandeko na ngai babondela po na ngai to sengela ye mana nzambe po kaza na makambo ebele oye alinga transmettre na famille na ye pe bana na ye makambo suto oki koloba ngo na télé te donc batu o ba oki kozwa décision ya ndeko na bango moko lokwa bandi ba famille ya ndeko na biso Diana Makila o bazolanda biso na ngonga oyo yo ndeko pe kozwa libaku ya kolanda émission oyo partager yango vraiment massivement ayebisinga lobi naza na makambo ebele mais moyena loba makambo mususu ezate pongonga nanga eza mukie yango na ye kopesa okaka message o na pesio e mutu abominga aza awa na Afrique te aza libanda ya mboka pe eza artiste comédien na ndeko moko ya mwasi nde mutu abomie mais mutu ango aza awa na Afrique te ayebisinga lobi naza na makambo ebele mais tant bapesinga na sola na eza mukie moyen to continuer masolo mususu ezate. Donc ndene ko ebisa na bandeko na ye na lobi bandeko nyonso ya mama na biso Diana Makila mes condoléances na famille mobimba lisu na bandeli tozo attend ya ko bondela pona ndeko na biso kaka temps na lamuki na moni vision wana na bande pe ko prier nazwaki vraiment temps ya ko prier nzamba talisaki makambo mususu meza ya kolobela ngo boete mais soki famille na ye to kutani to sololi na koyebisa bango makambo nini oya lobi na makambo mususu eza ya kati ya famille tokolo bango awa na telete soki ezalaki kekende kokuta na famille na kokuta na famille bango moko na sololi na bango mais lokola ndeko yebiki aza artiste batu nyonso bandai kolanda ye babiso o to bandai pe kolanda ba video na ye ba biloko oya bandai kosala donc yango ndeko nyonso oyo olandaki oyebaki ndeko Diana tozwa temps ya kobondela tata ozobondela pona foyer na otango ozobondela pona ndaku na yo to sengela ye mawana nzambe bisika akei po azana makambo ebele oya koki alingi apesa loba pona famille pona bana oyo atiki
mais moyen apousa na pembe na mama Sierra Mboyo ezalité po batu musu ba loba ndenge nini ya solara na batu bakufa mais akoki te kopesa un message be na lobaka bien soki mutu wana tambola ki na robanga nzambe soki mutu wana kufaki kati na Kristo akoki koya kopesa mama Sierra Mboyo message mais ape na mutu musu papa shika sala kine mabe na mukili mais avant kufa ayambi Yesu lokola mukonzi pe mobikisi na ye mutu wana nzamba za capable soka senga ki pardon avant kota mabele nzamba za capable ya kolimbisa mutu wana pe molimo neke kofanda na kimia tomona kana bandeko na biso ya neyo na ne mobimba basalaka au moins 2 fois babenga ngo tole soki tole babondela kalosa babenga ngo losambo ya bawa to bakendaka ko bondela pona bandeko na bango o bakufa bakenda ko sambela soki bazalaki na papa bato basambela kana neyo bayebi makambo banazoloba basalaka ba prière ko senga mwana nzambe na bato bakufa bato muso ba soki mutu akufa ke libela osonga esute Bible pekisi biso ko soana batu bakufa mais après la vie otozo vivre na mokili selon misala mutu bande ko sala soki ko tambola na robanga nzambe okende ko pema na kimia mais soki oyambaki Yesu lokola mokondi pe mobikisite to bande ko sala mabe moko boye ozwaki nanu tente ya ko sala repentance na nzambe to ozwaki tente ya ko senga pardon nzambe ngana ye liboso na yo na ekotika mikumba na ngai pa na yo olimbisa nga mabe nyonso na bande ko sala soki mutu wana kufi molimo ne koki kokende kopema na kimia selon makambo oya bande ko sana mokili donc au mona batu musu ba mona kwa eza beze te merci koyo na mituna mama Sierra Mboyo mara era ngoya ngoya ba papa shiki yo kaka boyi tango comment expliquer que yo mona ka bat bakufa papa shik na lingi na bande lisusu yango lelo na bande ko tan musumba liboso balanda biso nzambe tango mama Sierra Mboyo akufaki azongi singa na mokili ayebisaki nga Sierra Mboyo na tie grâce topé donc katina yo na bandela rango mettre for la question o ndongo tuna ranga yango grâce to donc grâce elingi koloba eloko papa shiki azana ngote to mama Sierra Mboyo azana ngote menga nzambe na tie yango likolo ya papa shiki donc eloko batu musu bazana ngote mais nzambe atie yango epa ya mama Sierra Mboyo papa shiki batu pe ba finga biso mususu penda le kane miso tie photo na bando finga mususu penda bandi ko finga yo moyebi ete belo kola yo za kisi ne nyomo na ba kufa de yango ne problème sala magao non papa chic eza kisi te soki eza dans on nzambe atie kati nanga oui tangu na zongi nzambe ebisinga na tie don ya guérison kati na yo okobondela pona batu parce que tout mona ba prophétie belé muta pesi mutu prophétie ma ko longole loko eza kati ya mutu te akoyebisa mutu ndeko na ngai faut bondela makasi bitumbeza na famille na yo mais landela mutu prière nzambe pendenga la kisio likambo eza na kati ya mutu wana nzambe ka oya la kisio yango alongola pe loko wana likolo ya vie ya mutu wana parce que okopesa mutu message oui okopesa mutu message ke bondela ka likambo ndeka bande ko bunisa manango na 2020 mais yango akoti nango na 2021 ka likambo ndeka bande ko lela nango na 2021 yango akoti nango 2022 nzambe ebisinga lobi na tie grâce likolo na yo donc il y a guérison ce qui muto pesi ya prophétie pe guérison donc ce qui nzamba talisinga likambo pona papa chic il faut na landela o prière likambo nzamba talisinga na tozwela ngo solution nzamba opesa ba directive lobi pona papa chic bokenda ngo boy sala boy bobondela nzamba opesa biso ba directive yango moni bato ebele oyo bazobika bazotatola monene ya nzambe mama Sierra Mboyo bato musu balobeza kisi Jésus mo banda ko finga e libonde nyomi benga ka medium babi medium ils ont signifié ma bé bon kulka comme sous-té papa chic ngai eza medium eza kindokité medium eza kisité eza manji moko te bala kisanga sika balobi ke medium eza kindoki medium eza kindokité eza kisité eza manji te eza oyo don oyo nzamba te kati nanga ka ndenga yebisinga Sierra na tie don ya guérison kati na yo obondela pona batu ba obika donc yebisinga ko zongo yo zongi na mokina tindi po salelanga obondela pona batu ba obika opesa batu na pesi na tie don ya prophétie kati na yo pe na tie don ya guérison et na tie don kati na yo ya kosolola na batu o bakufa soki batambola ki na robanga ngai nzambe soki batosaki 10 commandements ya Bible batu wana bakoki pe koya kopesa yo message pona ko transmettre na ba famille na bango yebisa wana excusez papa chic mona bébé abotami lelo akufi ami wana yebi na ngwelo kote azana droit ya pesa message te soki mutu to mona musu 9 ans 12 ans netili soleil ndere ya mwana biso keren ya 9 ans oyo mobali ya mama na ye abomaki ya sacrifice yaki azwaki manzaka pe suki na ye abombi yango na kati ya ndaku wana
donc papa wana pona ye alinga kaka bana basi o baza déjà na bana alinga yo na mwasi alingi mwasi alingi na bana yo pe aosala effort aka bolo na papa e mwana na kuta ekotala mwana te aozwa mwana koti mwana ekola cher asali yango na bato ebele bana ebele pe ya bato ba innocent bakufi bongo alors ye soka alingi mwasi wana aza na mwana a revivre na yo asali mwana koti mwana ekola cher après ko sacrifier mwana na soka mwana wana kufi aluki le problème aboyi yo pendenga boya wana okaboyi na ye tanka bo bebe okabwa na papa na ki na commune mususu bazali awa ok batindi bango eza manger o ya sala ka bongo pona bana bato bana donc siko ba ami ya bana wana o bazoboma bango baza ba innocent tant muso tiki omoni ke mobali no aza na mbongo te ya ko supporter mwana te yo landi mobali wana po aza na mbongo ok manger na eto pe kisi na recommandera ke so ndengo za bongo il faut sala bo il faut boma bo siko ba ami ya bana wana bazoboma bango baza ba innocent siko yo ko pesa message na transmettre po ezana bato ebele papa chic ezana mutu mususu azali na problème mo neti bato lokwa ba mama Liliane o azopesa ba témoigner lo lenge nini azaki na difficulté robota lo lenge nini nzamba mama Sierra mbo asali ndeko wana ngolo aboti sko tango ke ofinga mama Sierra to sali mission ofinga ndeko wana okora nango te po ya biki na nzela mama wana donc eza oleke mutu aloba eza boy yo bonde nga na efsa bato oleke mutu a se poser ba question ebele yo pe nzamba za capable ya olakisa pe yo ndeko ozolandanga yo pe bonde la nzambe yebisa nzambe kolo lakisanga nano etada mi mama Sierra mboyo lakisanga nano etada mi mama Sierra mboyo aza nani nalingi na yeba nalingi olakisanga identité na ye nalingi olakisanga oyo ye azali nzamba za capable olakisa yo maman Sierra tous à la bref. Oui. Diana, but, il y a message, objectif, il y a comment nous anime. Parce que famille Baolanda. Famille Bazolanda, oui. Les anime. Mdeko, bon, toki, mdeko Diana, message est coupé sa maman Sierra Mboyo. Eza ke mutabomi aza en Afrique te. Mutabomi aza en Afrique te. Mutabomi aza libanda ya mboka. Mutabomi lolengeni. Mutabomi bazwaki photo na ye nde bakendi selon explication ya mama Diana ndenge yaki ko yebisa mama Sierra Mboyo na vision babomaki ye bazwi photo na ye nde babomi a partir ya photo et mutu yango basaki na ba problème na bango déjà za mwana mwasi artiste et comédien donc le reste makambo musu ngana lobby parce que Diana a besoin vérité ya liwana ye eyebana parce que batu musu ba oloba makambo ebele mais muto abomi aza en Afrique te muto abomi aza artiste et comédien aza mwana mwasi aza libanda ya mboka abomi la porta atini message pas muto abomela wa non wana eza makambo tokoloba te papa chic quand eza reste famille na ye moko soki ba ye nde tokosola na bango makambo ebele pour que ndeko Diana aza na ba message ebele oyo mususu ezalaki faut apesa yango mais akokai ko pesa ye te bongo na yebi te so eza bon na yebi problème natali pe émission te o balobi ya Gabi mutabomi ya bobalo na sens que akufipo na souci ya Gabi et tout et là tié bon na yebi te papa chic ba là ti ngambu vraiment na ngana ye ko pesa message oyo ngana ye ko pesa message oyo mowe ya yebisinga ngana nakutana na tsuki kombo nani ya Gabi na yebi ete est-ce que maman ça peut temps okutana na ete na ça peut temps komona yete okosenga mama Diana kota mwana mabumu te bakufa ba o basali makambo papa chic le reste etikali eza makambo eza ya famille ndeko Diana lobi na bomba yango te na yebisango na ba fanatique na ye batu nyonso babanda kolinga ye ke mutabomi aza libanda ya mboka aza artiste et comédien donc ezalaki kibota babeti yango babeti kibota oui tango aigle wana bandeke wana bandai koya et après amonaki etango amoni 0 mètre a crier nde ayoki babeti nzete na bato bazalaki sur place tango akoyaki akriaki après ememie na AVC nde balandaki ye lisusu dozalaki akufa mais resistaki nde balandaki ye lisusu na kati ya hôpital eloko message oyo apesi ke toyebisa na bato babandai kolinga ye na bandeko oyo balandaka ye mingi tozwa tan ya kobondela maona nzambe likolo na ye toye mpona ofinga mutu te eza pasi komona ndeko mwasi bongo atiki bana na ye ya mikolo oyo bakoli donc etant mosusu bana na balingaki babala lelo mama na bango mpo alingaka sepela mais akati vi na ye mokuse alors nde na conseil nakopesa na bandeko oyo balukaka kosala bato mabe biso nyonso tu tobotamaki na kati ya mokili kopensaka te ka osala mutu mabe poso lelo yo osali mutu mabe bomi ndeko akei mais oyebi te justice ya nzambe ezali
ata bango bake ko révangire te to ba sala eloko mo pona yo te mais ozanga papa Chic ba bosanaka mutu babomi te okoboma no nyama ntaba yo oki omona ka ntaba elongi wana mais mutu babomi ata kutanika na mutu akokaine na nzela ozana somo image wana ekobanda kozonga yo conseil nyopesa mutu asali makambo lolenge wana kosisa kotia point na vie ya mutu pona ba bien matériel to pe mwasi baweli mobali ekoza te ke mama Diane pas azwaki mobali ya batu mokolo mobali pe papa Chic yango na oti koloba eza makambo su ona koloba awa te na télé message o nga na ye vraiment kopesa na ba comédien na o baba ndeko linga mama Diana bana misusu na bandaku da ba fanatique nyonso mama Diana na eko ebisa liwana ndenge ya ebisinga mais le reste makambo eza makambo famille to ko sola yango awa na télé te. Très bien. Mot de la fin pour l'émission Lelo, Bakisi Nini, Batunyo, Mona Kasiaramboyo, Maman Siaramboyo Mutakisi, Maman Bikoudi, Amona Rabatua Koufa, Papa Chikipoanyo, Yamaka Maman Siara, on a un journaliste, moi je suis journaliste, on a un Moutounioso, Nayama B, Nayama Lamou, de recevoir un plateau. C'est à vous maintenant de discerner. Voilà, Maman Siaramboyo, Nayebi Kozali Moussa Nanzambe. Na respect na zango pona yo okoloba nini na nyonso oyo mutu wana pona kutu pona yo te pona ko se justifier te pona mutu oyo a mettre fin na vie ya maman Diane. Donc justice Nzambe ka kezanga na eloko lobate et yango na lobi makambo soto sola na famille na bango moko justice Nzambe sala pourtant oyo bomi mutu kati vie ya mutu na mukuse bon oyo bando poza la ka bien na libela makila mutu ganga ka papa Chic et makila mutu ganga ka. Donc merci na bandeko nyonso bo disposer bata na bino kolanda biso na émission mokolo ya lelo na ba obolinga mama Siaramboyo te na linga po na bino na linga bino mingi puis na bondela po na bino et na ba obo finga na ba commentaire na linga bino kaka donc ils appellent na ba tumsu ba finga mabenga yo puis ya po na ye musu pa finga benga pe musu pa finga boye ba bloka mukanda na ye papa Chic na video yango asala video mama Siara limbisa ngai tala kutu boye akoma marambebele mais abenga mama Siarambo na kulisa soula na ye asenga ba pardon pe to bondeli pona ndego wana azimukanda donc na linga bino nyonso bato bolinga mama Siarambo yo bana Nzambe nyonso o bozita kolanda biso na ngonga oyo na linga bino mingi Nzamba pambola ona yo po linga mama Siarambo yo te mama Siarambo yo linga yo pendeko osala ya kofinga mama Siarambo yo mama Siarambo ya linga yo ka mingi tant na bondela pona batu nyonso na bondela pe pona yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Siara. Numéro de téléphone les Aliboni. Numéro nanga téléphone est affiché. Mutu nyonso azana problème ezotungisa ye lobi mama Siarambo na bondeli pe mingi na zi solution te lobi mama Siarambo nazomona Nzamba tikinga to atikinga ite Nzambe oya azoyoka nga to azoyoka nga ite donc numéro mama Siarambo est affiché na yo baksaka eloko moko na batu nyonso bolinga mama Siarambo yo bo s'abonner pe na chaîne na biso esika Siarambo yo TV bo s'abonner nango partager vidéo yo s'abonner beaucoup taper biloko bien quand beaucoup bolanda na chez biso télévision bo taper biloko bien kuna. Merci beaucoup maman Siarambo yo. Mesdames messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Elie pour la prise de vue et puis réalisation. Merci à Dinis Mosolo. Merci à tout le monde qui ne cesse de nous faire confiance. Merci à notre sponsor Nabiso Jésus-Christ de Nazareth. Merci à maman Chantal Voutou depuis Canada. Merci à maman Emeransia Zouzi. Na pension Boteska aux amis à niveau il y a France. Merci à maman Émilie Mukolo ONG Vida parce que il y a le bi spécial Sunga orphelin en décembre Aliam et Lalata. Voilà maman Émilie Mainga, merci pour l'initiative Kitoko. Moutouyo Salingi Yakota en contact na maman Émilie. Donc numéro na est affiché wana bokobe ngaye ozana moi ketch moi sapatu moi ilamba olingo tina ba orphelin na niveau ya Canada. Donc maman Émilie Azaliwana obengiye au côté en contact naie aujourd'hui au PCA. Donc spécial nous avons besoin il y a $1 na yo orphelin alia amela nzambe ya kopambola yo autrement. Voilà numéro de maman Émilie Ezawana Eza bobenga epé ako chabino en contact na yemoko parce que numéro za Denis Monsolo comment santé côté numéro P quand je parle comme ça il y a maman Émilie numéro P il y a maman Siaramboyo Ezawana P et comme ami nous allons en contact na
Bato nyonso balingi bayeba plus détails sur Maman Ciara Mboyo asali bongo chaîne naye parce que bosengaki Maman Ciara asala chaîne naye pour bozwaka ba prédication bozwaka ba mateya ya Maman Ciara Mboyo bosabonner bongo na chaîne naye Maman Ciara Mboyo télévision donc bokomona ba biloko naye ba émission ezali biloko bien ba programme kitoko nzambe ya pambola bino bye bye. Beaucoup de sales histoires, car les mogos ont la dalle dessous. En manque de car je roule un joint de bulle. Poto gère pas sa bouche quand il est sous. Des sons de keuf on met tous benda. Dolbendo, gère les vaches à Brenda. Dolbendo, opère en cas de pépin. Le pépon, les cartouches s'emballent ce soir. C'est le festin. Mentalité à la frappe, déchirer le cœur des peuples, libérer mes frères au placard. J'aime trop la caille qui ne peut pas se ranger. Pour les frérots toujours impliqués, c'est plus le sang tout court, c'est le sang de la veine. Sous sacoche gogo, lunettes Versace. Les histoires de quartier ça fait que ralentir. Des drames, des larmes, des douleurs. Et quand tous les feux sont verts, ils sont prêts à tout même toucher ton âme. Ils ont oublié de vie si tu veux que je leur donne ma confiance. Pour compenser mes prises de risque, j'ai des doigts. Ce qui perce fait péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia. 5 mai, dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a alcancé la couleur du salaire. Des larmes, des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur. Moi j'ai pas peur dealer, ça l'histoire des mères en pleurs. Histoire de mère en pleurs, on avance dans le jet, c'est pas pour faire plaire. Jamais à l'heure que des sales histoires. À nous la victoire. Le temps lui passe, pas de cadeau, bis répétit, tabac dans la tête, dans le Boudigo y'a pas d'âme. Des corps au sol, marée de sang, sans descente de port. En cas de descente, il faut rester fort. On retrouve dans le B. Christian Diarrière et des morts. J'appuie sur la gâchette, Niragati, on dit que ça comme Kata. J'ai mort si blessé, j'ai moi la mort. Des taches de sang à foison sur mon blazer. Je me vois marcané comme dans la série, mais toujours en vie. Yammer, yammer, yammer. Je porte le nom de ma rue. Ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'Oseyo, quartier violent comme les Koulouna. Je suis pas raw dans mon bed la night. Que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis. Préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque, j'ai des doigts. Ce qui perce fait péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia. 5 mai, dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a alcancé la couleur du salaire. Des larmes, des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur. Moi j'ai pas peur dealer, ça l'histoire des mères